bien Jésus. Au solo la bien Jésus. Au solo la bien Jésus. Au solo la bien Jésus. Ozali oyo ngana luka kala na kokila. Coucou, bonsoir, bonjour. Ils ont défendu Ernini yo ma vidéo oyo na katia banda kuna bino. Ya solo ezali bongo ya bino ezali afi Milandu boye malamu na katia chaîne Concept Touch TV. Ya so bande ya mbona banda masona nga ona bebilo na poko lelo na kosenga merci na ba oyo nyonso ya biso oyo soyebi ko s'abonner na katia chaîne Concept Touch TV na sengi bino ba merci libokema pamba te bolakisi bolingo na bino epai na biso totonza mimana esengo ya ebele. Merci pe na oyo za na likanisi. Merci na oyo polingi ko s'abonner. Merci de avance et ko sa biso esengo mingi. Na sengi so matono mingi na bandeko nyonso ba ekota biso partout dans le monde pardon. O na mboka ya ba Canada bazali ebele na kati ya mboka Montréal, na kati ya mboka Afrique du Sud, babi mboka tovanda na kati ya Suède, France, Belgique, babi tolobane ni Congo ne makambo RDC loko makasi partout esika bozali na sebido ba merci ebele na confiance bozali ko pesa ngai ezali wabino ndeko na sebido matonde ebele na sengisu merci na bandeko nyonso o babeki ko participer na kati ezali la mission na biso mabala poto evanda ko bivanda kate ya sobo mulaki 3 familles oyo bebe ko fongola la porte na bango bayambaki biso la bandako na bango po balakisa biso secret na bango po ba partager na biso ceux qui mabala poto evanda ko bien pas to mona ki evanda kanango miso basali ba 22 ans miso basali ba 26 ans mabala ya sobo mona ki la kisi ki mabala poto evanda ka ezaka ko dépendre base ni boza na ngondeko yona mutu no bandi ndenge nini confiance ni boza na entre deux personnes ba bi ke ceux qui bana confiance malamu boyo yango li bana bino pe ekoyeba ko vanda bandi ko mabala poto evandaka yo muto za koluka mwasi na Congo be yo muto zo ko mobile na poto ndeko nyuso za na muka ndenge moko ata soko wuti na Congo yina kati ya mboka poto soki ozana na base malamu te ko vana ngote ata be wuti awa vice versa ela ndenge moko ezala olika likambu ya mboka te po biso zo ba Congo le biso to wuti esika moko différence ezana ngote yango mone bandeko basaki ba video na bango to kotaki to sowe maso na bango merci bina ba couple nyonso bebe ko ba biso na kati banda ko na bango tika ete nzambe alola eba ko pambola bino ba pamba te ndako oyo yambaka ezanga mapambo liti yana sebilo merci ebele merci na ba oyo nyonso ba sepela ki na kati bana na ba émission na biso na sebilo pe merci lokola parce que sans bino pe moi pe émission na biso etalama ekozala te matondo mingi ya so na mwe bandeko ba ko sepela mama solo ezaka nga wana ka afficho ya so maso na biso za ko benga to pesa ba conseil na ba oyo ezokomela bandeko na oyo ndeko nini ko partager o asala ki bolamu ne futaki ete o pesala ki bolamu ni pe futaki ya so bo ba mama masolo asali masolo ebele o ebe ko partager to partager na bandeko chaque mercredi na vendredi o ezali mercredi na 20h vendredi na 20h45 na 20h45 ya solo toyeba ko sola masolo nyonso ba ide ba to pesa ba paso ba ndeko bazali koyoka toyeba ko sola pona ko pesa lisungi na oya pesa liso na e pour ezo en plus tamu so zanga kikimia ay ba ko zo kimia ya ngona sengi na bino ma merci ebele ba oya nga batika ngate o ta ono so zakana ba ngwe longo na kati ba live na biso ya ngona sengi bino merci o atika mama solo te yo poza na lisolo ko tika te benga mama solo tindela nga voice tanibona biso na se awezali ya chaîne na biso tindela nga voice to partager les sons na li solo nga bakaki to eko finga te mete eko sala plus o bande ba eki liboso na liki bango loko moko te mena o tsaka mo mukie balobi mwa safu ezara bien be mena biloko kolia yango ngai na ye liboso na bino merci be na confiance na bino merci bele mena yo su liboso na no pona nini chose ke bandit tunanga kombo ya chana biso tunanga na otunanga nini yo tunanga ngana opesa yo eyano ya so bandeko na ina tunanga pona nini to moni ke bato ebele basala mituna ezala yo ozali jeune fille ozala na kati dans libala ezala yo ozali tata tam so kuta na mwa problème moko boy ezala yo ndeko mwasi eloko mo de ngashaka pa ponde ko mobile ezala yo ndeko mobile wana kati ndako na yo tam musu mwasi na yo makata molaka malamu te tunanga yango to ena o tunanga po zana mingi pe
bazala ba question be na kati na bango me ba ko bimisa ngote ta muso oyoka soni aso batune muso ba omona nga mwa muke yuma ta muso na tu ba omona nga mwa simo ya mobulu oboya kutuko oboya ko bimisa o déranger na kati ya motema na yo yango afisho aye tunanga poto solola ya soyo ba yango yo mwa mwasi bona muke batuna makama minene tunanga makama minene pona zabi na batambe na sima nanga autre ye ba ko partager le son na yo poto pesa yo pe kimia ozali ko déranger yango masona biso esika tunanga et ozala première ozali première na biso liboso et ozali 4 octobre oyo ezali un dimanche na 17h yo ndeko tango uti église obongisi mwa muke mapusa na yo ndeko papa obongisi be placide pour vendre bien ndeko mama pona wana émission na biso yo za na mituna kozanga te tindela biso yango to na besoin mituna na yo po ya nizali yanga yango na blessing na bino nyonso po na beza bande ko mingi basi peda muso la ki ba ko violer ozana passe na kati na yo ozo ko so na nani ozo mana muso ba ko mona yo mwasi ya sérieuté mais njo eza nango yo te ya ba ko sala o mabe na mutu moko boy tuna biso po e ba ko zo kimia balobi soko partager ndeto ko maka pepele yango na osenga na bino ebele boya na mituna na bino botunanga po bozwa yano ya sonde ko yo nanu osabonete omota mona video oyo kende ka mbala moko na Concept Touch TV fina mbala moko kaka s'abonner pe cliquer kala monita ma cliquer ka ibimisa mo bangonga mo misato zongo ngali boso fina ngo potango nyose ekota na kasa Concept Touch TV poyo sangate tant mama solo akoya masolo na poyo sangate tango tokotia babiyo linga ka sport nyose na kati olinga ka musique nyose na kati balobike o politique yolinga politique ndeko eza na kati ba théâtre eza na kati bagage eza na kati ngai moko yo afisho mama solo na kati yango yo s'abonner liboke matoza vraiment na besoin na bino pour ça bino to ça musalo te merci ba osa piso confiance yo poza koya obi a tenga pe na opesa confiance cette fois-ci na pe na hotel liboko na 8 fois-ci to na besoin na opelo kwa ndeko s'abonner ebele kado baki ke tunanga yaka na mituna na vandi na ozela mituna pena ngi pena ya liboke mana ba na baki ya boete na osenga bino soboya to ba ko sola ensemble to sungana na ba on chaque fois moto esa lela yene muto osunga moto aza kolela oyo passe kaka tango zana mawa yene muto oyeba ko sekisa yo popa mbate aza muto akoseka to tsela maboko poto koma meya yango ide na nga yango posala nga na bango toujours na kata Galate 6:9 yoko ba ko sa bolamu po buka bolamu oya saka bolamu te yo ati obuka ni ndeko ba biso ko oloni ndunda eza osenga buka ndunda yo some mutalo ndunda buka pondo eza la kate ndunda yani pono so ya ndunda na bibi tekuteko obdoli bitekuteko po obuka pondo eza la kate yo kobuka oyo loni tangu yo sa bolamu yo basala ko mabende ko kolela te obotiti bakoko no bazali bolamu na yo ekoganga partout yo kosala na legi bino ebele bo s'abonner na kata chaîne na bino oyo c'est Concept Touch TV naloba ngo toujours tant boza deux personnes na kata couple boza na même projet te boza na même idée te bozo kalate ande kone libala te na travail toujours ngai moko te elongo na molonga idanga na sima caméra oyo ezali Audace Milando yeta mona msuba mwa shoko papa oyo ezali ye mutu asala ake na mwande nazomona na baki bo message na mwa elongyo na yepo na vana mwa muke na mwa likukuma oyo esala ba msuba ja na legi bino ebele bo s'abonner na kata chaîne na bino to kute le 4 octobre tunanga yondeko mukumba omemi yango mingi sanzango tunangai to pesa okimia kana lo baake yeso abi makolesa nzela za koya mukola koye balente tamsu na buto lelo soko ayena buto lelo ndeko ke na toke na kimia na yesu soki ayena buto lelo te c'est que pesa ngana o chance pour tunangai ponga na répondre yo yango to kute bongo le 4 octobre na 17h wana botika na kimia na yesu tokomna prochaine émission na biso ezali tunangai na libino tellement ebele na bulingo ya nkolo bola bapongi ou bien est-ce que bozali bo déjeuner kitoko pona bingo yo yambelanga te ta musupela musuzo lia pe mafufuna to tika libongo na prochaine émission biso bye bye Osololaka bien Jésus Osololaka bien Jésus Osololaka bien Jésus Osololaka bien Jésus
ozali oyo nga naluka kala nakokila